Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Honorable Kabila Kabange, sénateur à vie, à cause de la désormais sécurisé par la police conformément à la loi ya mboka po balongoli bagère nyonso o bazaki tout autour na ye désormais batie bango na disposition ya Christian Chiwewe mokonzi na bango po bongo bakende ko sécuriser président de la République Félix Antoine Tshisekedi na famille na Mobimba. Soki bako juger bilan ya Fati mitigé côté ya droit de l'homme et kozala likolo ya ba policier oyo bazali ko se comporter lokola bakuluna na édition ya lelo tokola kisabino ndenge nini ba brutaliser presse penge na ba jeune ya Lamuka oyo babane ko manifester liboso ya ambassade ya Rwanda. Futur président ya Sénat ayebani honorable Modeste Bahati Lukwebo ni azali candidat ya Union Sacrée pour la présidence ya Sénat a succédé na tamu mwamba 80 sénateurs acquis na changement basi baponiye. Bozali ebele ya kolanda KNB, merci pour la fidélité na bino na édition ya lelo ya weekend. Na Kisangani ba FARDC bazali ko continuer ko traquer ba mai simba oyo bazali ko sala mobulu kuna kasesenge boye bake na affrontement oyo et salemaki bongolobi 3 morts côté à FARDC pe ba yebisi biso que 17 personnes côté ya ba mai bazaki ya kokangama bolanda reportage ya Nathan Siata. 3 personnes bakufi pe 17 miliciens simba bakangamaki na kati na bango Guy Lumumba oyo azali petit-fils ya Patrice Emery Lumumba héros national et salemaki lors ya attaque moko ya basaya ya mouvement mystico-religieux Zambe Bar Lumumba na ville ya Kisangani na province ya Chopo. Information oyo ezali confirmée na presse locale mokolo ya vendredi 19 février 2021 na Pokwa na ndeko Michel Kambale chargé ya communication ya gouverneur ya Chopo. Ba expliquer que quelques militaires ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ba FARDC ba kufipe kaka lors ya ba affrontement oyo. Ezalaki na ba affrontement mokolo ya vendredi oyo na Kisangani pe 3 personnes na kati na bango, 2 ya côté ya armée congolaise pe moko côté ya bassaillant, 3 blessés na kati ya ba blessés oyo 2 militaires pe miliciens moko, 17 miliciens de bazali capturés na kati na bango basi pe bana na bango. Pona sikoyo bato wana nyonso bazali arrêté pe bazali na niveau ya état-major ndenge ndeko Michel Kambale a déclaraki. D'après même source basaya oyo bayaki na Kisangani pona ko libérer bandeko na bango oyo bakangamaki il y a 4 jours. Michel Kambale abakisi ke grâce na ba service ya renseignement nde ba tchema boko na ba miliciens oyo alobi boye. Il y a quelques jours ville ya Kisangani na niveau ya 17 km na côté aéroport et zwaki attaque moko pe na attaque yango babomaki 2 militaires ya JR pe policier moko. Chef ya milice oyo Simba akangamaki pe bamaki na niveau ya état-major. Tango ba groupe na ye ezwaki information nde bayaki awa na Kisangani pona ko préparer attaque moko na niveau ya état-major pona ko libérer chef na bango. Na bongo nde armée pe la police bazalaki déployer pe affrontement eyaki ko salama nde bongo to retrouver quelques morts oyo. To yaki ko retrouver arme ya élément moko ya garde républicaine oyo babomaki ya 4 jours na PK17 na côté aéroport ya Kisangani. Pe lisusu ezali na petit-fils ya Lumumba oyo bazali ko benga Guy Lumumba yemoko azali leader ya mouvement oyo mystico religieux Zambe Lumumba ndenge ndeko oyo a concluyaki. Et sengeli ko noter que conseil de sécurité ezalaki convoqué na gouverneur Wale Lufungula pona ko analyser situation sécuritaire ya province ya Chopo le même vendredi wana. Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République a embarqué bureau d'âge accompagné d'un informateur Bahati Lukwebo Basolola Kinini Bolanda reportage ya Nathan Siata. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a embarqué en audience mokolo ya lobi vendredi 19 février 2021 à Kinshasa. Bureau d'âge ya Sénat oyo ezalaki accompagné na sénateur Modeste Bahati Lukwebo.
na kobima na bango na rencontre oyo président ya bureau d'âge ya chambre haute ya parlement oyo azalaki interroger na bandeko na biso ya presse présidentielle alobi ke auti ko faire part na mokonzi ya mboka étape situation catastrophique oyo akuti na Sénat après désignation na bango. Azali ko affirmer que Banque Equity BCDC azali ko réclamer na question ya bureau d'âge découvert bancaire ya 5 millions de dollars américains. Alobaki boy. Banque Equity BCDC azali ko réclamer na question ya bureau d'âge découvert bancaire ya 5 millions de dollars américains alors que na même temps ba hôpitaux conventionnés ezali ko menacer ko 4 prise en charge médicale ya ba sénateur pour na ba raison ya insolvabilité ya plusieurs mois ndenge sénateur Rigen ba konga rapporteur ya bureau ya Sénat alobaki. Selon présidence ba question ebele mususu ndeti ya calendrier ya élection ya bureau définitive ya chambre haute ya parlement oyo pe suite ya kopesa na mention contre premier vice-président Sami Badibanga yango pe ezalaki évoqué na kati ya masolo na bango kasi balobi ke na ba question oyo nyonso ba option claire ezalaki levé pe ekozala rendu public na mikolo ezali koya Kinshasa et l'équipe partout. 84 sénateurs ya Union Sacrée baponi bongo Modeste Bati lokola futur président ya Sénat nanu ba déposer ba candidature te kasi na masolo bazaki nango basi bakaboli ndenge ekozala bolanda reportage ya Nathan Siata. Na Union Sacrée de la Nation etikali kaka kosala harmonisation ya ba différents candidats oyo esengeli ba composer bureau définitif ya Sénat ya République démocratique du Congo. Mokolo ya vendredi 19 février 2021 ba sénateur ya Union Sacrée de la Nation ya président Félix Tshisekedi ba sangana ki autour ya informateur Modeste Bati Lukwebo na palais du peuple. Soki ezali pona ba poste ya président ya Sénat pe premier vice-président nyonso ici eyebani po candidature ya Modeste Bati Lukwebo nde ezali confirmé na espace Grand Kivu pe ya Sami Badibanga na espace Grand Kasai etikali kaka ya ba poste mususu d'après sénateur moko oyo a participé qui na rencontre oyo kasi a se confie qui na presse na koboya kotanga kombo na ye a lobby consciences oyo ezalina nous trouver te pona espace Grand Équateur, Grande Orientale pe Grand Katanga na kondimela Eli Mususu oyo pe a participé qui na réunion ngo akasi aboyi kotanga kombo na ye a lobby 4 candidatures nde ezali pour le moment retenu pour na espace Grand Équateur ezali bongo candidature ya Endundo candidature ya Sanguma ya Gerembo Pemi Balé pour la Grande Orientale entre autres sénateur Agito Amela Carole pe Jean Bakomito Gambo et sengeli koyebaki attribution ya ba poste oyo et Salemi Boye président auti na Grand Kivu premier vice-président auti na Grand Kasai deuxième vice-président auti na Grand Équateur rapporteur Grand Katanga rapporteur adjoint opposition FCC questeur Grande Orientale P. Kester adjoint Grand Bandundu. Pour un rappel, ba membre nyonso ya ancien bureau ya chambre haute ya parlement ba démissionna qui suite na ba pétition ya déchéance o ezaki initié contre Bango excepté premier vice-président Sami Badibanga. Kinshasa et l'équipe partout. Bati président ya Sénat tokende kotuna na population ba biso soki ba moni yango ndenge nini bolanda bazali bongo na micro ya Miti Mafuta na Peggy Lunga. Oui, Bati na ebe bien mais aza bien mais en fait éviter motema ya mutu. Ako sala musala ndenge eponami. Wana eza motema na yemoko. Zomona toboite eza motema na moko. Soka mérité te avant na place na pe asunga peuple fa ndimaye te oui mutu to souhaiter te avant na au sala makambo bien. Mais ça te sont bâtis place où on allait. Au commis là, il y a un puku. Non. Eza malam pour na mboka, pour mboka tambola pe malam. Moi, pour banzala pe lekimi. Moi, pour to ko luka bato bako si bako koksa posa ya peuple. Moi, o bako koksa posa peuple biso nde to ko luka. Moi, biso ezalité to ko luka o bako koksa posa ya peuple te. Si quoi ba okanisa bolamu na bango omoni yango te eza malamu te. Bon pona ngai osala bien parce que to moni ba du ko président nomaki informateur a dû identifier majorité aux assemblée
c'est normal so aza candidat unique c'est normal parce que bango ne aza kuna ceux qui ba musuma postuler na Sénat ba président ba na droit ko postuler mais les ba postuler ba président ceux qui abimi candidat unique et ça la bien parce que nem to a président Sénat. Non, il le mérite bien par le passé à la qui expérience na bisika belé les azaki ministre na nini azaki ministre bati azaki les a fait ça ba compte rendu chaque mardi. Non, il le mérite bien. Alors méritant. Bon, en tant que population congolaise, pour n'anga battre le coup baza qu'on méritait pour la candidat unique à Sénat, c'est parce que je trouve vraiment que Moussala a salé comme informateur vraiment, il mérite d'être candidat unique. Il y a une de la nation à cadre à Sénat. Vraiment c'est bien parce que pour comment on a pendé poste wana ndé bazala ki na moment ya liboso FCC caché les qui poste au battre ko bana ko lelango makasi le gars to komi na moment to zana yango vu son travail vis-à-vis na information to ko na musala asali na cadre informateur vraiment il mérite d'être candidat na cadre à Sénat il faut c'est bien. Papa on a tozongi na dictature na parti unique il y a un père comment un pays dit un pays démocratique to na candidat unique. C'est la dictature. Tous ceux qui ont deuxième république à Mobutu parti État. Parce que ceux qui ont multipartisme, tous ont un candidat ébélé. Mais tant qu'on va tailler sur Messi que Bati Luko a un candidat unique dans le Sénat, ce n'est pas la démocratie. C'est parti unique, il y a union pour la nation. Hein? Et ça, c'est sous démocratie. Et comme parti unique, il y a Félix. Parce que c'est le Bornaï. Et dans notre parti État. Hein? On est au boy yango. Biso toza bato ya opposition to boy yango parce que kuna pe bato opposition bazali poni bato ba candidature te. Deuxième république zongi, Félix azongi na parti État. Ya Mobutu biso to créer qui papa n'est pas à décrire qui gouvernance wana. Ya parti unique. Biso pe to boy union pour la nation, on est à parti unique. Gouvernement Lukonde ezali ko bimakala mingi te kasi ya ilunga bazaki plus de 60 membres. Toyebite ce qui est consacré à Nengeni, mais biso to réfléchir sur Nengeni, taille gouvernement et Kozala pour n'akoyer babongo kokitisa ba dépense et la République Bolanda bongo réflexion signée Naomi Mpila. Au cœur de l'Afrique, République démocratique du Congo est un pays à plus de 80 millions d'habitants divisé en 26 provinces. 11e pays le plus grand du monde, na superficie naye, il y a 2 345 409 km². RDC est la seconde plus grande nation ya globe, yango ezali propriétaire, il y a plus de 90% de réserve mondiale, il y a coltan et cobalt. Ba matière mibale ezali utilisé pour la conception, il y a ba ordinateur, ba smartphone pe ba batterie, il y a ba voiture électrique partout dans le monde. Tokoki koloba que informatique, numérisation, sorte nyonso ya ba invention et koki ko exister sans RDC. Kasi constat amer ezali que population ya pays munene lokola RDC et vandaka na yango na pauvreté extrême lokola équivaut ya $1 na mokolo pona mutu. Moko ya ba cause ya pauvreté na RDC ezali enrichissement illicite ya classe politique pe motango oyo ye moko l'état azwaka pona fonctionnement na ye. Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement pour na kotanga kaka wana, bango moko bazwaka une grande partie ya budget national oyo coûte en réalité et ezalaka na yango déjà mokie pour na grand pays lokola RDC. Awa, nouveau premier ministre Alaki Kobanda, ba consultation mukolo lundi pour na former nouveau gouvernement tokosenga na ye à tenir compte y intérêt à peuple pe à réduire taille à gouvernement na nombre oyo koki kosala que train de vie à l'état ezala diminuer na profit à population. Po batu ebele na gouvernement elakisaka na yango pete efficacité nango ndakisa na France bazali kaka na 31 ministres na Singapour bazali kutu kaka na 11 ministres kasi ezali pays moko vraiment développé pe stable na monde. Et na RDC to woti na gouvernement ya 66 ministres kasi résultat ya malonga te. Donc réduction ya taille ya gouvernement ezali moko ya ba élément oyo ekosala que changement ekota oyo tozali ko souhaiter ezali que gouvernement Lukonde ezala mukie kasi na batu ya mayele pe ya qualité. Kinshasa et l'équipe partout. Kabila Kabange, Olive Lembe Kabange, Laurent Désiré Kabila Junior et Longo Nasifa,
bakozala bongo sécurisé désormais par la police ezali bongo décision ya bakonzi ya mboka conformément ya loi ndenge mboka ezali kotambola ba détail na reportage ya Nathan Siata. Ancien président P sénateur à vie Joseph Kabila Kabange akozala désormais kobatela na ba élément ya la police nationale congolaise na ordre de mission moko oyo ezalaki signé na date ya le 16 février 2021 oyo pe copie moko ekomaki na rédaction na biso ya KNB News. Commissaire général ya police nationale congolaise général Dieudonné Amouli a ordonné na commissaire supérieur adjoint ya police nationale congolaise ya ko sécuriser sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Na même ordre ya mission 75 éléments ya la police nationale congolaise nde bazali détaché pour na ko assurer garde ya ancien président Joseph Kabila Kabange. Pour na rappel barrière nyonso oyo etiama na ba voie publique sikoyo na résidence ya GLM ya président ya république honoraire Joseph Kabila Kabange na commune ya Gombe nyonso si balongolaki yango si ordre ya ba autorité militaire. Population peut réagir sur le fait que désormais Kabila Kabange na famille na Mobimba sénateur à vie bakozala bongo sécurisé na la police totambusaki micro na Kinshasa balobaki bongo na micro ya Hervé Zaka elongo na Peggy Ilunga. Bon, ezalaka bongo mboka za ancien président, c'est normal puisque aza na autorité sur ya mboka te. Alors normalement il faut pas botoler ba solo azaki na bango ba PC ba policier pour na sécuriser pour ko tike pene wana te, ça normal. Mais aza sénateur en vite, yo mo lobi yango. Sénateur en vite va kayona ba policier. Ba okayona ba na mura te. Hein? Oh ya zalaki na nga za subongo te. Akomi sénateur en vite ba PC ba policier, ça ngo normal papa. Bon, accord wana biso population to yebite ne ba solo laki. Mais na ndenge ezalelaka ya kozala na baba na mura te. Ba sécuriser pour ya za sila comme déjà civil. A cause de la mourate, bon, c'est déjà danger, c'est déjà danger public. Alors, on va passer par policier, on va dire c'est ancien président, et c'est normal. Il faut pas passer par sécuriser pour ceux qui va tirer les pénins et que ça va m'appeler ma casse. C'est normal. Hier, les anciens présidents, ça longé avant dit, balongo la ba soda, ba tirer les policiers pour pas sécuriser bilo connaît na bana na moisinaï. C'est normal. Non, pour y avoir mon congé, azari na pouvoir à longwe, ba ko tirer mourate, pour tout ça boya pe ba crime l'équipe trop na ba moura, on appelle des ordres d'équipe trop. Ba tirer ba policier comme ça, ba sécuriser pour ba bien naï. Té bon, moura zo ko sécuriser, o ya za na exercice, le la président za en fonction, ba ko sécuriser papa qui sécurité Chilombo. Mais yé mutu aza déjà mutu ba dégager na place wana a ko ba policier ba garder, ya za mutu ko la biso. C'est normal ba mutu ba na moura ba kenya ba ba policier. C'est normal. Pourquoi? Non, ils ont tout néo wana. Aya sous président. A comme ex-président. La police est qui va. C'est militaire bon. Là, ne constitution pour essayer de wana. Bon, on a trouvé normal. Ils ont fait guerre, ils ont fait bitumbati. Soldats ont uniquement pour combattre la frontière, combattre l'aéroport, combattre le chef de l'État. Akata Mukuse, mais c'est Kabila va passer mes fils et 4 policiers. Bazala na sécurité nae à part ça le monsieur Ezat. J'espère que Moutounion son na Congo ayebi qui est Joseph Kabila Kabange. Même si le ba comment loba mais ba yebi personne wana. Mais lelo il n'est plus là. Alors, comment est-ce que tokoki ko sécuriser Moutou oyo asali atabola Moutou mabe mais quand même à jouir na ba potentialité nae par rapport à poste à occupé. Parce que lelo oyo il n'est plus là, on peut pas parler de lui en tant que président. Mais on parle de ce qu'il fait ou de sa survie par rapport à la sécurité. On a bien que à tous les 1000 bateaux de sécurité. Tant que vous avez il faut se sentir à l'aise. À te battre deux personnes basées dans la sécurité. Ils ont un problème parce que à jouir les sources n'a pas poste avec une angote. Si le plan sécurité en tout cas n'a moni différent et l'on va changer parce qu'il vit toujours la sécurité rapprochée. Donc il faut changer à tabazala qui 1000 balongoli batiki 20 batindi ba policiers, ce sont des policiers bien formés au ba s'occuper poste na bango ba sécuriser la personne partout dans le monde. Azali ancien président a travaillé qui n'attend naie et fois akende kopema moto yo ba pesa ka sécurité azali moto yo azali na charge ya mboka ndenge Félix Tshisekedi azali
peuple congolais bandimi que non il faut y a diriger biso yende akoki kozala na sécurité ya charge ya mboka. Kabila c'est un individu akomi simple individu balongoli bato wana parce que bato ebele bayebaka différence était entre basoda ou bien tozobenga garde républicain na bapolicier. Policier azali kobatela civil na biloko na ye. Kabila akomi déjà civil. Bagarde républicain bazali basoda oyo babatelaka ekolo, babatelaka intégrité de territoire. Jamais baoki kobatela individuité, jamais baoki kobatela un incivicité. C'est ça le problème. Bato wana il faut bazonga bakende kobatela ekolo na mboka na biso. Makambu ba policier basali lobby na ba militaire la muka esali soni ezali vraiment ko déshonorer présidence ya Union africaine ou RDC ezali nango, c'est-à-dire ba brutaliser bandeko ya la muka pe ba yebi bongo kokanga presse penge ezalaki lobby liboso ya ambassade ya Rwanda botala ba image oyo bango moko la police nde ba filmaki yango. Ba militaire la muka ya Martin Fayulu babane ko sala sit-in na bango liboso ya ambassade ya Rwanda pona kotelemela maloba ya Vincent Karega contre leader na bango Martin Fayulu bakangi bango botala ndenge ni bache bango na Bercy pasi pe mawa menere penga za kuna na tipa gombe ozo ngai penga na bocha ngai ya na kinga mon compte téléphone n'a pas bazou. Mon téléphone n'a Prince Penge moko ya lieutenant Martin Fayulu afandaki na na kati ya jeep la police ba protéger ki ekutu kasi botala a ndenge ba brutaliser ye. Boyete policier ezakamaela sala makambo ya boyete oyo sima bokoloba ke Facile atindi bino to bozali kosala makambo na esprit ya tango ya kala ba acte oyo to déploraka na tango ya 32 ans Mobutu 3 ans Kabila le père na 18 ans Joseph Kabila esengeli esila policier professionnel en respectant la population et surtout la personnalité politique. En plus image oyo ezali filmé na bango boko la police ezali pona nini ko saboter pouvoir ya Fachi oyo azali président de la République na président de l'Union africaine to kolinga kosala musala kitoko sima na yango boko loba keno azali kokanga ba opposant nyonso eko na mutu ya Fachi o ba policier oyo ba osala bisala sala na ndenge na bango to sengi na bakonzi ya la police bakangela biso batu nyonso bapoze ba acte oyo prémédité pour na kofingisa pouvoir ya Fachi pe batika ko maltraiter ba opposant pa mate République démocratique du Congo mbula na mbula komba IDPS ezalaki contre kosimana na nzoto contre violence pour na koboya makambo nyonso ya mabe kasi kosala démocratie malamu état de droit yango yo boyete pardon. KNB News, première chaîne oyo ezali ko pesa bino ba actualité en continu kasi na lingala nanu ezalate meilleure chaîne
oyo ezali ko continuer ko servir ba congolais lelo oyo ba sondage ezali ko dégringoler et puis mingi bazalaki ya ko tombana bakiti lokola mupepe pe lelo yo KNB News et Simbi Makambu peut reprendre flambeau comme il le faut. Na kati ya KNB News surtout na chaîne YouTube d'Abiso KNB News bozali kolanda déjà ba émission zali koleka kuna mokolo ya lelo to tieni bino émission bonzambe pe maboke botala ba extrait ndenge ezali koleka kuna soki o raté KNB News o s'abonner na noté s'abonner mangu pokuna bilengi yangelingeli ndeto yambaki ana plateau abetla biso abanda makambo ndenge ni toyoki yawa ndinga lobi frère loba suka nini okoko ebisa ba frère o bazolanda o bazaki pena nzia no ya kindumba ya mabe lelo okopesa un conseil ni conseil est gratuit il faut kolanda nzela nzambe il faut kolanda nzela nzambe koboma mutu lelo eza le tomba mon côté pour ce bloquer mutu dia malade eza ya koboma ye oyini moninga na yo eza déjà passé ekobo nyonso mabe kozala milangwa konyokola baninga eza na ntina moko te pour kindumba eza mosala mabe oui. Tant oninga déjà basi eza mosala mabe ou soit toboki esala banzela mosusu eza ya nzambe te or nzambe eza mosala mabe na kati ya mosala wana na ye mona ke n'a produit rien et en fait makambo nyonso ya ngai nde koma ekobeba nyonso kosala et aussi mbate. Je dis compris encore que Kosa Nzambe, premièrement, il faut kobangaye d'abord. Koto saye et puis kobangaye. Ça là oya lingi. Ok, les tatu babi tatu zo sa azo cartonné balobi chaîne wana boyo tanga nga komba chaîne. Pour atona KNB News et pas Jimmy Mukendi notre cordon to lingamingi na boy na ngotango babi kuna ba côté wana tato zo frapper nga mona ngo baleki na ande babenga benganga donc bon baleki ka dans l'ensemble parce que majorité bato na salle na bomba film na ba chaîne eza baleki na ayaya est-ce que ko leka avec beaucoup de plaisir, sans condition. Tu vas la mono sur la bien. Moi, on va bien à Bengo, ça y a vraiment sur la bien au compte en réalité, nous avons un problème d'artiste et comédien. Surtout dans le domaine de Moussala, soit bien à 10 heures, nous avons vraiment fort malgré nous avons un souk à Moukili. Nous avons attend. De son état et nous quoi liboso na senga les pardon et puis mon tuto ya mana plateau to sala ne de scène moko yuse rock na pesa en retard neto zakala Kinshasa ba mama musu bazalaka sans pudeur et intéressé biso totali est-ce que ba mama wana bazalaka ndenge nini ba kino ba bona ngo ndenge nini tukene ko réfléchir sur sujet na bolanda reportage ya Peggy Lunga. Appareil belé balingaka komona bana na bango te na baninga. Okoka kaka mwana nanga soki akoma boy eza pona baninga. Mais lelo ezalaka lisusu bana tende balandaka baninga kasi ekomande ba mama okomona mama kaza très poli na ndaku na ye kasi soki akomi na kati ya baninga akokopie makambu ya baninga surtout ba mama oyo batekaka na wenze ata na ndaku aza poli mais na wenze bakomaka sans pudeur akobanda koloba ba bêtise na miso ya batu tope kobina mabina ya soni na bamatanga ya baninga na yango magazine Kambe ekitaki na terrain pona kotuna pona nini ba mama oyo batekaka na wenze bazalaka sans pudeur. Entourage pe ebebisaka bato na okoza nazala nga moyibi te mais na vandi na moyibi na okoma moyibi na vandi na mutu afingaka na okoma kofinga kana na entourage to vandi mais emsu nazala na nga bongo te na ndako kana entourage to vanda bon eza mbesa wenze ya papa eza na mwa mbiasa wenze me ezalaka te ke ntina ndako te eza mbiasa wenze ezali kokutana esika baninga bazali mwa mbiasi wana ezalaka nango kaka mutu mosu akoya boya yo tunanga mama manga combien na ese papa manga 1000 fois 500 biloko kaka baolona ona Congo awa euti na mata libanda mboka te ozoteka se chenga se papa menga pe moni episinga da kanda na yebi se papa ngapi na sombi
nauti na ndako na so naza na nzeta manga te na nzeta paipai te na nzeta matonge te na sombaka na ntango naye koluka naoluka kaka mwa moke na bénéficie moke mpo singa nga na libota na nga na bana na nga me ye kobanda kodeklare ndenge nini manga euti kaka na Congo boteka bango epesaka biso kanda to répondre bango mabe baeleve baloba yango mpo epesa kanda na ndako tolonga bien ne toye kiya na ntango ya ye na ye ezosomba eloko na ye oyebisa eloko wana eza na pi ya boye azosise boye na pi kaka oyo olobaki te laka okende esala mpesa réponse moko ya mabe lelo opesa réponse wana mabe osupporte réponse wana pesa te opesa ekanda ti yango ekotinda oloba babétise wana toyokela yango na ndako te toya koyokela yango mpe na wondo te toya koyokela yango nde mpe baklia mosu mpe akokoloba nango mpe mabe wana la koloba nango mpe aye mpe kosukisa ta motema mpe olobele mpe mabe yango wana finge bétise kasi bamama boyebaki koteka na wenze elingi koloba te olobaka bétise soki outi na comportement na yo ya malamu na ndako tikala kaka bongo po mutu o aza na éducation ya bien alingaka baninga nde balanda comportement na ye ya malamu noke ye alandaka ya baninga. Kinshasa eleki partout. Afro Basket 2021 RDC Topola qui lobby contre RCA. Détail dans reportage à Nathan Siata. Léopard basketball, monsieur, la République démocratique du Congo, s'inclina qui devant République Centrafrique, Mokolo ya lobby na score ya 69-68, Mokolo ya vendredi 19 février, na Monastir na Tunisie. P par la même occasion, et qu'on retardé qualification na bango na phase finale ya Afro Basket 2021, où ils allaient prévu na Rwanda. Et là qui match moko ya suspense, Congolais, ko perdre lors ya prolongation après avoir aussi sa match na bango na score ya nul na 64 contre 64. Sikoyo Léopard ozala obligé ya ko battre Tunisien lobby samedi na mabele na bango moko pona ko espérer ko se qualifier. À défaut et ko sengela na bango par contre gagner Madagascar dimanche sinon kozala éliminé. Pour un rappel, face Oyo ezali kokota na cadre ya deuxième P dernière fenêtre ya éliminatoire Afro Basket Kigali 2021. Bonne chance na Léopard ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Bozaki ebele ya kolanda magazine KLB News tozali ko continuer ko servir bino week-end malamu pe lobby dimanche malamu bokele ba église bo sambelela surtout biso poto se la bino musala kitoko. KLB News elengezanga lipasa tozali ko sepela na feedback o tozali ko zwa partout dans le monde entier surtout pour continuer ko s'abonner na chaîne YouTube d'Abino KNB News kota otala nyonso zali koleka kuna po nyonso ezali malamu. Bon week-end na bino nyonso o bozaki occasion kolanda biso lobi mokolo yenga ba catholique nyonso bokine ko sambela po tozali na période ya carême bana bobo sana te lobi bo se préparer déjà repasser ba uniforme bongisa ba kaye po lundi kelasi bozala ki ebele ya kolanda biso menga souci na ngeza ka moko souci na ngayo to mona na ka lobi Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino